te me wera sala bango bango ba lié pas wera tira lié pas na bango ta bango ne baza wana ndakolo ba ke ba sale pas wera sala bango te wera bimisa ba passeport bango ba bimisela wera passeport te wera pesa bango ba mbongo ta ba yo mutakufi na famille mwana zobela pesa mwana ziki ba pasi na bango nyonso wera afanda bina na ba pasi ya bango moko batu ya ba famille na bango akunda ba matanga na bango ape siko tango yolo ba msuba sala nga mabe do mabe poto bimisa ko ambe wera sala bango ba yeba bango te ayeba nisi iloka mabe wera sala bango mema bango poto iloka mabe wera sala bango pesa bango banzembo esala bango iloka mabe wera sala bango leona minito ya pesa bango makamba mabe msu wera sala yango stila kofinga ba mama ba batu ba papa ba batu ba boasa ba batu mission mo boaza na succès te yemta engager ba batu yemta na stilo mission ba na Congo beka wera sala ninga za mutema malamu na bango ninga sala bango les seuls artistes abimisa bane belé yango wana yango mona ba commencer les banzembo ba yemba ba jaloux mabe ba sala boye ba nini ba finga ba nga ba comme c'est le roi papier tango engager ba tongo ba fingeli ba batu amoni pele comme les charges akomole la charge baba charge na ngate baba charge na chargeur no batite sur la mama site ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas ya ba 001 blague tele lo solo li biso magambia Victoria Television Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen chiki chati makasi baba lokoso makasi omani lelo bobebisi musaba mamile la bobebisi musaba nati lokole bobebisi musala ba papi mboma bino ba journaliste te mais il y a des exceptions tant ba bino tu appelles ngala kati na cheo parce que nde baloba na lingala mo baloba muyaka moko finisa ba yakebele donc cela veut dire que bino na soche 100% bato a solo bo sa musana bino sans polémique sans elo bogoza bogoleka 2% te donc cela veut dire que bino nde bozana cho yem so sa l'émission sans créer ta polémique au moins neti etala maté omona sko to yana ngone ti faux polémique il faut neti nini siko bato mususu ko bino musubo na moi modération mais bato musubo ya bena ya finga mutu onde mutana famille ana bana bango bakoli loko bana bakoli eza sonité siko biloko wana nyoso siko ekomi derrière que bata ningo na bolo bo chroniqueur bolo ba journaliste non ce sont des mendiants. Ce sont des bateaux dont ba impoli ba mal éduqués ba mal élevés ba yeko beb c'est la bino cop na bino on comprend donc ezanzala poso la nzala yaki nango tende makamonyo so nango te ti boko me belé bo ezan elo musute ma sœur ezanzala muta kosote teza musala tangité non o journaliste moi fingi nani ezanzala so bo fingi biso ba artiste te bo finga bino na bino so bo fingi bino na bino finga mama ba bato bo finga papa ba bato bo lo ba gros mot ngamo na micro na ko répéter ngata te pour naibike ndé dans sa l'émission boy moi na nga talent netinga moi na nga sa système moko so abetika 100 de compte eleke pa na imbamo tu comprends donc eleke pa na yebi émission na nga tout bana batala parce que ba mona nga papa na lo ba gros momo boy na TV même Monica Fuba na Paris ya Monica Fuba bi mais non bato bakoma boyende ozomona Monique King na Magister bato bakoma boyende donc tu comprends eza bilo ke bato faut ba qui nango bien ya omoni pena ba artiste ba yomona bena te comme ba charge ça ba charge mais est-ce que ça kara écoute ba monsieur tout au balongo la maison mais est-ce que bango kande ba salara le phénomène we ranson mabe nde ba longo bp we ranson pas salara mabe parce que Nathalie vidéo moko peka ka ya faire rigola koloba ke na wenge amona ya trop batina ba bete mabanga ba menaça ye ndenga longo les sala kutu ba série maman bango comme ko sala ti ba émission mais la minute au pota na ye o ezala ki contre maison mais ezala ko kauka donc est-ce que batum suspect ba longo la maison mais na kanda c'est que we ranson asala bango lo mo pa mabe eloko ambe wera sala bango ba bango te ayeba nisi bango eloko mabe wera sala bango mema bango poto
eloko mabe wera sala bango pesa bango banzembo esala bango eloko mabe wera sala bango leo na minute oyo apesa bango makambo mabe amsu wera sala yango na poso wera asala ne bango te ndele lo ba manquer respect hein donc mabe ka wera sala ndinga za mutema malamu na bango ndinga sala bango le seul artiste abimisa bana ebele yango wana ya omona ba commencer les banzembo ba yemba ye ba jaloux mabe ba sala boye ba nini ba finga ba nga ba comme c'est le roi papier ya mo biso ba sankara tango ba ndio ya ndenge wana ingratitude sankarasko abima pona faut ce qu'on expliquer bango et yo ngolo bani tamono oko pardon na rappelaka nga la finga te je rappelle les gens tu comprends na rappelaka batu mais léo na minute que wera sala mutolobi mabe asai mabe nani wera c'est millionnaire wera mutema malamu famille chrétienne asala bango ba sala wera te mais wera sala bango bango ba lié pas wera tira lié pas na bango ta bango ne baza wana dakolo ba ke ba sala pas wera sala bango te wera bimisa ba passeport bango ba bimisa la wera passeport te wera pesa bango ba mbongo ta ba yo mutakufi na famille mwana zobela président mwana ziki ba pasi na bango nyonso wera afanda pena na ba pasi ya bango moko batu ya ba famille na bango akunda ba matanga na bango siko tango yolo ba msu ba salanga mabe donc mabe poto bimisa ya bita après ce sont des ingrats donc ce sont des ingrats bazaba na mongo moni so batu nyonso ba lokwa fali pupa massa na ngona tanga kombo tout le temps ne mukile bonga akenda pas kofi pena fali aye pas kofi malgré niveau comme nango aleki ba mise nyoso do tanga ba kombo fali pupa leki bango tout mais au monde azana respect toujours na muto asalai azana respect toujours na le grand mopao siko biso nde tozwa chance te kozwa ba mise le roi ba fali biso tozwa chance ka kozwa ben poli ba mal éduqué o ba ya ba banda ko finga wera tile ba finga ga wera o ka fandi ote nga pasi na zwa siko ekauke kauka pwani continuer lo kana pasi no yo zwa wala pasi ngani nini boka osango pete bo sali da banzembo bo finga ba wera bo sa do biso ko toza sukuna te depuis la biso to tika bango pa nzambe to binzambe zwa mukili no ba ingra sunga bango pe pambola bango batela bango longue vie na bango ta ba prière to pesa bango okopa donc après tozana ba temps na te to ya ote ba sala e mabe ba to sala nani mabe ba ba mabe ni ba sala ba to mabe po ba yeba bino po to pesa bino vie voiture ali boso bo mata wera mabe ngwana non ce sont des ingrats wana za ndinga koluka que esquiver kaka moi ba échappatoire moi na ne moi greco doit mona ki te ba sala pe mabe non maman so amsu ba maman ba lekana ba TV c'est tout à fait normal amoni amsu talaka neti amsu ba sankara pe na boy tali mona bino ke moi no yo jara munoko moi no yo mama yo lela mama boti amsu mama boti mwana ayo ba décortiquer munoko mwana ozo pas amsu mère ya mendele nini mwana ngai okopa mais c'est tout à fait normal maman mutu so amoni ke ba kena mwana amsu na ninga teza crèche mama musique te amoni bo fingi mwana ndo mona mutu msusu amoni ba bundisa ndeko na tuna ta kocha bandi obunda apa yo ba na sima ba mère ba yo comprendre na sima kezaki musique mais na ninga défendre ba na raison ba défendre ba na bango mais na ninga biso ba sankara so na sale titre de l'homme na talinga o musicien pena obike mulaya bo ezo senga pena za la vigile e faraza la bando kengela ta na supermarché bongo ozomon donc Nathalie tanga na tena na habité mission faraza la akengela na supermarché natabola costa bima bandolela afinga mulai afinga donc salata donc vous comprenez que ba comment des fragile na maloba na yo donc na maloba nanga ezako tuteko na fingi na na fingi te ngana ko finga para mutu te ngana saka na mutu yo moko na Nathalie ngabe tilapia ozo pas ba kombo batu ba ye ba leli comment on peut longwate donc na so la pesi kombo longwate siko yango moni na tika na loga munoko mo mabe so na pe kombo kanga makali bela tshoko kufa yango mona tika siko ngasko ba ba olela bongo yeki no loba boy ya bela sata tanga lubaka c'est comme ça donc na yebi eti de l'homme na yebi bango po bango moni bango tu baza na maboko o mona bonde baya na mona bonde baya na yebi ni na ko traumatiser bango na yebi ne mission no ka so na mna loba boy lobi ba répondre na yebi so na bimsa wana TV siko na yebi na yebi so na bila kera wana yebi donc naza muto yo nzamba batutu
dans la salle on a niveau moi gréco-romaine na bi pe kende za boy muto ninga yeboy na chrétien te mais faut pena bato ba sekaye na ina kana comédie nde na osalela bato ba seki Sankara pena asale mission mo bazwi bana mo boy aso présenter nani ninga yaka bato ba seki donc ezaki mon akotala bité na expliquer ka bato mena ninga ko seka mutu musu na nani na ninga chrétien mutu musu na britandela te azoka te zwa kombo mutu musu normal mais to kenda na on a ninga climat et stratégie ya motango lo ba samba na kofi oui na samba na mais eza te ko tu preuve mais ngana mwana poto ba tunanga mais Sankara kofi nga bino tona kenda États-Unis kofi eza café na anglais vi bina otala nga bino vedi mwana wa maele kwa na bite kwa vraiment quoi abi kofi ana nazali kofi Alibaba kofi Aina donc ngana tangela ta 800,000 kofi mais imwa banga abi non ata bavocat na siko bazo benga bavocat bana na France ba bengi mais c'est comment Sankara on peut venir demain comme ça on va plaider pour vous abi non restez là-bas 16 avocats ba mata ta siko niveau donc ba vie wana ninga pe marata na bité ba tutu na kangisa kaka vie na nga yo za vie ba fukama siko nga na fukama te to tala tala ka niveau ndeni oyebi abi non kinide Sankara tika ba vati to na justice ko yo yebi ete ngabi non nazo yebete Sankara boniko yo yebi le grand mon pas ngabi non se présenter et puis je dirai à chanter. Donc, on se dit que star monene nengwana mais on sale bela ri mo boya o parole mo mafuta o parole poudre mo ningisi donc elekelai de ce que tanga fanda ka bino jo aza maele ce que batu ce que lelo ba maskango suste o ba na yo wera yo muyaka yo nite ngata ne na lo baboye soki ba star lo ba kofielo mida fandi o mona yemo abando sekane tout cas pecho Sankara non o ba landa kete donc to kena on a polémique na sens à bien omon siko bango ba yena on a ndenga faux omon donc eza nengo na bato muso atuna mais comment bato bakangisa bana te okangisa bato loka ba Sankara biso tona oloba on a ndenge na osolo lokangisa nga oloba mamni na justice po makamu yo yana image yo yana ngo taba otala ka na imni na décortiquer. Mais c'est ça quand même peu na bato nesu ba ya parce qu'au départ il y a nani na maison mais au mo so vanzi tant que mutu tant que humain au regard en tout cas mission auto avec nous on a besoin na maison mère bête sauvage aki danseuse na biso na maison mère akoma lelo mama pasteur Anne Sabaot en tout cas ton a regretté makasi mais nzamba sala grâce bête sauvage akoma lelo Anne Sabaot so lelo mama pasteur en tout cas na regretté makasi aza musicien danseuse danseuse na ba chanteur ba yembaka ba yemba so na regeta nani bon normalement ya na musicien na biso mo petit mo ba yemba Michael Chendo ay manzema le mo fele bo kala na intervention rapide wana peut-être bo no ba TV to yebate yebi na regeta ke makasi non na ngati otangilanga pena bato ba next ba ferre ba Fabregas bato nyonso tout yo tuninga bato na regretta na biso na regretta danseuse na biso wana na Michael Chendo azaki musicien moko ayemba na intervention rapide o batikale nana mutu na regretta po mutu akufi azate baza wapi baza ba mo boni onde koloba na boyo loba neti nde yo tunanga bato na regretta baza mibale danseuse na musicien danseuse oyo aza bête sauvage oyo l'autre bien sa mwana et troka bams donc voilà yim na regretta mais gloire à Dieu comme pasteur et puis na ba musicien Michael Chendo après na évité son na ba instrumentaliste pour mtozo ke no ale malem te bang na ba tu pasima ba instrumentaliste hein na regretta vie mo ngongi boy na sepela ne fort on comprend na beta ngongi mais chance azongaki. Ça va. Question mon tout peut-être comme ça mon là qui bah tu peux voir j'ai mon tout une question pour Annie parce que link ça qui peut internet par rapport à ma cam il y a bah mettre comme beau comprendre que donc ça encore l'écoute à Zui moi quelque chose là je veux d'abord saluer bah surtout bah lobby ya d'avant tout de Bruxelles bah lui encore une fois le boss JB Kumaluta na Dallas voilà bah surtout voilà merci beaucoup na de partout tonto souk ça n'absurde déjà na Sankara de Koutawe wa Sankara papa va mettre au moins pas mettre tout des baya
ce que éclairci bato ya poto chef ya sécurité ya maison mais ezalaka nani? En tout cas ba maître ngana rolo bango venate tant zolo ba maître avocat bazali au préciser te maître ya sécurité ya maison mère. Maison mais amunena ba maître poto pe bazali ba maître na Canada pe bazali ba Guy Badiolour ba to belé bazali ba maître bazé belé na Kinshasa a ki na Angola pe ba maître baza na Kisasa pe bazali bango tout bazali oyebi. On comprend donc tous on a ba maître Ninja, tous on a ba maître Janjiko, tous on a ba maître Nonante, tous on a ba maître Toroa, tous on a ba maître Titi, tous on a ba maître Katakata double maître az avocat, azaki pe maître le loko comme secrétaire. Donc ba maître bazé belé ba msupe baza wana o ezalaka msusu équipe musomo na maître Ninja pe ba bendi effectivement boye au moins pe côté kuna boye msusu maître Janjiko pa bendi boye au moins msusu maître Nonata bendi boye en tout cas baza na problème ote na yebi na makamna bango ndenge le kate pona muta sécurité te mais sauf que na yebi ke mutu na mutu azana musana basa musana bango bien bango to ba maître sans polémique rien problème ezate et puis na yebi te pona nini. C'est parce que nous bando la poste nani nda chef de sécurité. Bando la ngwa. Na mission ka ngam na yambaki. Non, fona tala ona. Sona tala ozongi na deuxième tour. Wande répondre. Wande na répondre. Merci on a invité. Voilà pour clore cette émission, tu peux avoir qu'on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que rôle nin oyo nyamakor azana la maison mère. Quoi faut tout l'administration. Mais vous apprenez quoi dans to yawera munoko yawera donc on éclairci parce que ba fani ba mon appelle importance na ni teloni oya quoi apporter la maison mais bazo mona ke na makamba wera soka za bazo mona vidéo wera na sima mais bazo qu'on s'est posé beaucoup de questions. Oui, c'est l'administration qui me répondre bino nga zina za privé wera donc rien à voir maison mais za munene mutu mso azana so bando sala selfie na est-ce que bon peksa mutu ezaka te msusu mutu tangi mais bato baze belé pe o ba sepela pe na wera bato msusu bazana pe défendre wera sans wera yeba donc voilà en tout cas ngana na makamla rolo bana te parce que mutu na mutu na winga na rôle na donc tant bangage pe bato administration mutu lo bana biso mso ngape na trop occupé ba expliquer ngam souté omoni mikolo nani boyaki nani boy mais ce qui est bien pas na bisonde tant mutaya kato edika pena mutu omoni sokuna bangaja kibino ke bofinga ka batu ti Jésus oya awa bongote awa lobaka promotion formidable loba mso promotion wera lobaka makambo abiso okopa donc voilà sukaka wana ke o soki kuna balakisa bino finga mwasi ya mutu pata finga mampata bisko biso to sala ma bloc wana te après tant to edika batu to pesa bango pe ba conseil après to tche bango sko calme mutu azonga na conscience normale comprendre que droit de César que ba manka mutu boité moni boyé mutu pas zo tala ko décevoir yete ponde to sa émission ba tala biso parce que ko décevoir pe mutu ba tala biso kunati zomona donc voilà posa moi si le lokolo ba manka musu lobby musu mutu mo tala azana musu exemple musu ba Moscou on comprend mutu musu aza pe na ba Dubaï mutu musu na Japon amona musu puis tu vas bien écoute si même ça y est moko na ba solitude na kaka ta non fona beng sa pecho voilà ce quoi y est en boule beng sa pecho ta kana souke mission ba mo yolo bananga nini ya mama na tala niveau bokina na eta mba moko merci beaucoup donc ya moni que ça blo mo vraiment bien té donc en tout cas ponanga na ebina ntupenate soki ba engagé bato en tout cas na royeba après. Mais ce qui est vrai que ça que maison mais amunene donc ils orchestre c'est moro ya ndenge bato bazolunga bakumbela ngote lelo parce que moninga na yaki na polémique ngana na idéologie mais na bato ba style a kofinga ba mama ba bato ba papa ba bato ba mwasa ba bato mise mo boaza na succès te ye mutangage ba bato ye mutana style wana mise ngo bana na Congo voilà ko pa yende mutangage tango engagé bato ba fingeli ba bato amoni pele comme les charges akomole la charge baba charge nangate baba charge anan chargeur lo batite pour la nini okenda na ona ninga mabe succès za na makambe bele succès vona na patience succès vona na stratégie obéissance prière pour leadership son nzamba baga tombola yo déjà mutamukila okanga jamais
ezaka ndenge wana mais charge nous peut obaka charge na général kay tozaki da oyebisa bato charge siko bango bayebaki yango te ntango emoni sikoyo ke ekomeli mingai te eza bacharge na bango charge donc tozwa koexplike eza lokwa prophétie ke ayo ezotinda bafinga mampata ayo ezotinda bafinga bamama babato ayo ezotinda bafinga bapapa babato mpo nga moko papa na biso asambwe kombele papa basankara sitekaka na mbanzangongo papa soki nini asaka nini bafinga bana nga mabe bafinga so banani mabe donc éducation bamal éduqué wana bayekaka na stratégie ya mission wana bofinga babato eza siko bien te nzoka biso siko na ndenge ba éducation so bandi yebisa bango non moni kofinga eza bien te bokoya boye te bapara babato te série wana internet eyalaki te boboya na série nini obino booluka je comprends donc en tout cas merci à toi mais yo nde namoneli yo façon de faire l'émission en tout cas ça va. Merci. Ça va sauf kaka sauf écoute sur bon na ezaka ba vie privée na rolo baté parce que asali onde bien te c'est pas nani wana asali bien te nani Sankara toi na télévision nani asali nga bien te nani non ba comportement les bien te moni faye ba ke ndengo lingela ke makasi ndengo wana akosala bongo te nani Sankara tellement bolo ba mona ti ba otala ba olinga ba yeba nani yango Sankara non eza bien te ozomona yo za moto linga makasi ndengo mi pesaki bilo asali wana eza bien te eza bien te je comprends rien franchement eza bien non comprendre l'autre même nga pe na sepela na ngote quand même wande kona biso mwasi ko sala ndeko mwasi boye c'est pas bien ozomona asalinga nini vidéo asalinga nini lo ni yo salango yanga oya sala seni mais valise atindela ko bilamba po bimasika boye asali bien te franchement non comprenez avec Sankara et ko yaka boye boskis donc osala bon point obi ko mbinga likolo metande okitisi parce que tabi alinga kosilanga nini da wala la na memaki yoke na ngome mpe na terrain mo boye taneti basala ki yo boye oyi mutu musupe ateza lukuta ofanda kote mo Sankara confirmango basala jemima boye ata lo baite donc ndenge makambo na bilo sikoyo ekoti ya internet kokosela bato ba makambo ko ya po internet o ndenge maboke sili ba internet ndenge remplacer comme na makambo ebele mais en tout cas ça va mona memaki ko likolo po bato baotala po bato baofanda pena baokano nde trop baokano trop surtout prophétie mon azwe pasteur moi en Autriche il abiyeka jemima abiyeka yo na comprendre pe genre prophétie monte siko prophétie musuzu nde siko jomo yaza na Hollande maza trop voyou abetande basi mabe on a préféré pasteur wana pour la prophétie nous est belle. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Donc, nous vous avez branché au hôtel à Sankara. Je crois que stress et longo et souci longo bon mais qui me fait conséquent parce qu'avec Sankara donc à longo la radio tout bien qui anti-stress parce que la kaka misato. So yambi bango en tout cas longo la stress bazara 3. Vous pouvez voyer bango. Voilà tout vraiment la souka émission. Un mot de la fin et puis tout ce qu'on vend ça ouais en tout cas les lobasuke zakaka en tout cas batuta maison mais c'est la formidable zobima et puis bon mais ça na honorable Werason parce que moi benga ya zo sanga suki premier pléniel ndeni tokolata ba cravate ya bleu parce que zo mona tango ya zo kota wana nga sikoyo nazo photocopier ba dossier na ye parce que première émotion oui razotala na ndenge nini photocota na makambo ebele ba pays ne soza frontalière na biso tozora visa te et puis azobunda Congo pe kota na Schengen na place à Turquie azana ba démarche ebele puis projet à ndenge métro feu bandaroleka port de Bandal ti na port de Massina et le kiti na Njili sur scène et bandi ko tourner donc en tout cas azana ba projet belé puis Werason ala ba projet belé pe surtout pour na bana basi un projet belé pour na bana basi surtout bana basi belé toujours chez les parents mobala zo mona na te Werason comme asko parce que mibali bazo bala mingi te parce que situation za mon boulot
alingi bena mwasi amso mbongo ezate ce que wera bando devisa ba fond ya ba dot. Oh. Si azana ba projet belé wera on zo monde. Et puis na ba maman mso ba veuve wera pesa ba on ba fond. Et puis atotala susu eloro moko tozokoma na train moko eko bando longwa elongwe kisasa ti Portugal. Ba projet n'est belé makasi et puis surtout pour na ba artiste azotala na ne fois promouvoir ba jeune ndeni ni ba droit d'auteur ningi za la raté ba to ba sala pe ba studio na bango sala bien en tout cas na ba projet belé boza déjà recépela en tout cas pour na ngana okeno na Suisse na moni ba mo popi sesungu na pesi ma ba mbote na Switzerland et puis na bosante Todimpi de France Suisse na bosanité Robert Nsousa et puis yemoko japonais na pesi ma bambote mais c'est dit na pesi bambote sikazali so na zongi mbala moko na na Belgique esika na moni mbala moko Jomo Dango Kikaspey balobi joyeux anniversaire Hervé Mwanza balobi joyeux anniversaire et puis to bosanité maître Chite Alemuntu gouverneur Biblo Sankara de Kunta Percy Tumba donc so na zongi sikoyo na États-Unis esika na moni mamo Serge Ibaka NBA et puis na yesu na moni Rachina Ibaka grâce qui tente joyeux anniversaire na moni Mampata exaucé Gladi la bosanité petite sœur na ngana États-Unis nana benga motema Dadi Bimba Jelingango ya Karine Ngango na moni Dadi Kitoko ya Sanda Kitoko Junior Tunga Papi Tunga bana Dallas na pesi bino tu ba salam na e Canada esika na moni mbala moko bona États-Unis na bosani Pichumbongo na États-Unis Pichumbongo malgré bon yemo ebi to esko na ninga Canada na moni mbamo yana wera son Jonas Mbese motema Arla ba diamant papa na patrio na moni mbamo ko giba jolour maître rosaranate na sima futa na bosante awada dans na Canada na moni mbala moko Ginette Noai so na zongi mbala mo France esika na moni Chikito bangu se Guy Malela le prince de la ville bato sate bango banani di et puis Chikito bangu na pesi ma bambote na Michada la guerre des Santa so na e Aurélie Ormalela namoni Goche Bilao namoni Arcel Mavinga namoni Edi Mosengo bato belé nyonso bana Panama en tout cas trésor on est masquin na bosanité Ben Mukasha mona Malembwela Freddy Ngoma so vraiment na zongi sikoyo Edi Schengen balobi Edi Schengen atoza na masque de vieillesse à voyage yo voyager Edi Schengen na pesima bambote dans na bato nyonso bazana monde atier sans oublier Darius Akwala Moutambongo solo et puis Eric Mandala le docteur des ignorants Eric Mandala na pesi vraiment bambote Apocalypse Bella so na yesu na moni mbala moko yemoko en tout cas Kim Saloum le Neymar na bosante Nes Makia di papa na Jonathan diata baou et puis na yesu na moni mbala moko Tete Ndai maboko banque balobi Tete Ndai en tout cas deux fois na pesi vraiment bambote na batu nyonso Mexico yo na comme na era prière parce que toko kabana ndenge wana te quand même koti na ndako faut sambela ndenge yo yaki to sambela pona kopesa bato oh Seigneur to kangi biso to sambeli Seigneur na pesi banzungu awera mbote Seigneur monsieur le député awera son oh Seigneur soki bomoninga nazomona na te seke mikolo naza na palais du peuple Wega ebisinga Sankara vacances parlementaires tokendo apenga na biwega tokola c'est-à-dire tala niveau ya motion ya liboso wega koloba motion c'est-à-dire wega projet danango c'est-à-dire mutu jamais kongola kolia 2 fois na journée il faut 18 fois tala so bomoni bato bakomba santé na mboko yo wega c'est-à-dire na pesi madame nanga Lydia de l'américaine mbote na pesi 4 mbo balia koleka bato mbote so na kena prison Seigneur oh Seigneur na pesi pacho RFI oh Seigneur wazolala likolo ya bafar Seigneur mukolo ko bima ezo etafo 6 mois ya konika nzoto po solo ezo bima na libanda Seigneur Seigneur, ça là que va pardonner déjà, et yokama, ils allaient exaucer, abima, bana baleli, bapara baleli, ba famille baleli, kolanda mutu makasi na bangote, tango bakanga maka pardon, tiago biba Seigneur,
oyo baza libanda bazwa mayele oyo mpe bozokima bokozwama na bino Seigneur nakomi na prière suka Seigneur namoni nzambe ndenge azolakisa ngai pacho apike crise 2 fois aza maladi mpo abima azobima kaka te Seigneur eza nini balakisi ngai akataki lipa prisonnier moko boye prisonnier nga betie gogwa mbunzu Seigneur yo mtako ndima to sokata ba meme prière onction ye yo jamais la même sur la prière la biso. Amen. Voilà donc nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup le tout bozala qui prière ya Sankarasa mais pour la batunio surtout. Vraiment merci boss de cette chaîne JB Kumaluta, le vrai boss, le pétrolier de Dallas. Et encore une fois, salutations à Georges Luboma, toujours à Dallas, à Dosenga, Maître Sengi, Kingasani, toujours, depuis Suisse, dans la principauté, Liechtenstein, donc, Nazo Kangango, vraiment. Et aussi, merci, Naya Davin Toulouse de Bruxelles, Naya Dadi Mabib, Mokona double commune. C'était Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Merci à Christian Mukendi, Kenzo le monteur, à Darcel. Merci beaucoup pour la musala qui toque au sala na site nabiso et côté les mains. Si Nabi Roger les combattants, les combattants les plus beaux, les combattants qui a l'argent, moi na poto tongo. Roger les combattants batikayo. Donc deux fois té Roger les combattants na combatté belé mutana mbongo le roi yazata. Donc en tout cas Roger les combattants na bigue et si vous allez dans grâce à l'âme ya osaranati. Merci à toi en tout cas. Voilà. Tout comme nous sommes souka. Donc on appelle na kinanga, merci. Donc Sankara écoute ayamba bien. Mon vieux Roger Kosama levé qui bombarde depuis 8000 km. Moto attaque à Boketu Pandi Likolo. Mon vieux Roger Kosama donc les bombardeurs. Moi na kitamba solo. Merci beaucoup. Au revoir. Mon peu balomba ah eh tu n'es pas mon papa le ton ouais tu balomba Sur ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé là sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a pas mon papa siga, il y a pas ma na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki